Capage TV. Capage TV. Tala, et puis, nous avons la prémission, nous avons rappelé le numéro. Oh, il benganga moko. Na fanda lisusu boye. Papa na biso asala musala très bien pasteur Deniles que je salue. Abenganga. T'es pas sur le pas ta cabara. Alanda la télévision. Abenganga lisusu que mon petit musala ozo sala ngafo ya olelelanga awa. Mais viens ngai en tout cas. Nga déjà nezana mutuka na zwakate. Nga na zwakate. Veste na zwakate. Pour côté na zalaka, ils ont des bisike utaka. Ils sont des kabakango. Donc nga en tout cas ça enveloppe. Moi je beska mutu kozwate. Nga en tout cas enveloppe. Te pour venir na mona na image, mutuka mo zala kuna. Alukela ngo mutu te. Après ça mon collègue nanga aboya na ye. Na boy liba be na ye langa. Na boy nga na zwaka enveloppe. Mama di mama ngana yaka na nga sans rendez-vous. Soki ba ko bois kanga lokwa ndeko na nga lite ya kanda. Na podium. Mame. Na za na poto na benga ndeko na bindeko. Yem sanga kaka okota radio toto Marseille. Ezo senga combien? Ndeko ko lobate. Akoko lobate. Pasi, douleur. Na suka na ngoli susu prison. En tout cas, ndeko fa sambela ke belé. Ngana kondanaka plus ba système wana. On comprend. O te so kabeli mobali to sali bote. Déjà, mutazalaka victime na mabolingo zalaka mwasi. Sko so kuté na mwasi wazo aider yo ndeti biso boye to mona ke mwasi fa fandia aider yo non. Faut qu'on remercie pena basi ngana telemelaka ba comportement ezalaka moni mibale ba congolais ba finga basi ba kabila basi te na kati ba parler ba couple belé ba nyokwama donc yenenge zawana ya mona kaka ya za likolo donc moi si akoloba te moi ça za na un moté donc ya mona kaka moi si pondaise zoazemi bota et sili na ngwana mais or je sais changer na yoki ototanga vie na biso Kofi Olomide quadra Koraman papa na Didi Stone, mobali ya mama Alia, na Cindy Leke. Cindy Leke, artiste na biso ya mboka ya makasi, na ndenge moko, na lela bango makasi. Pour mona kaka, biso mibala ba congolais to mtia maber. Alingana na Nathalie. Nathalie ça ba mastane mais a déranger kana ba mastane. Kana ki mtema mababa. On a remarqué les soucis yango na osenga pe na gouverneur de la ville na biso. Ya nazo senga pena na vie na eko remarquer que kuluna ya makasi parce qu'on a na sali ba étude nyonso na koti par-ci par-là na eko remarquer ba komisa bombe officiel parce que ceux qui kuluna meli bombe atikali kaboy atati lobby moya botola mutu eloko ezate moya bundisa mutu ezate moya a bouger ezate place au tikeli place au ya okutela ye na ndenga mabete mundele to remercier bango makambo nyonso to salaka to landaka bango to créer ngo liboso malgré ba sala buzoba mo na film so ta la film na suka tala ba écrire belé bango ba kanisa biso to ko talango place comme ndela gafa ya ngwana et puis so pesi ngambongo na ko liango bien na ko remarquer a peu ndumba moins cher kola paka juma na petit tour en dollars et en francs en francs moins cher kakola 12 000 francs donc nga 50 000 au Bominga. Na longolika 20 000 à Kisi. Oye ko ya yeye 30 000 à l'aise. Donc dès qu'on a bino yeye na kacha mboka. Différence na moni bandeko bazana Congo awa ba osala musala makasi mais ba olela ngote. OK. Donc différence ya ngwana ona moni. Mais na niveau à côté kuna ozomona ke muta bengisi yo à respecter aux puis moi cacha bien. Pour kuna muta ko bengisa ko peso pe ata 500 € te. Peut-être likolo. Akabel na yo na ndenga fair play. Mais awa siko po ndeko ba kabela yo 500 wana. Na eko kuta na makamususu ezo salema awa très passe. Bandeko belé pe bakoti banzela mabe fois kende aleka bazo souffrir ba galérer donc ozomona pour ba pc ka ke musu ya muke wana kimuti ya mabe les makasi awa na Congo parce que ça lokola bandeko musu ozomona ndeko no mubali peut-être ba frère alati kaliso na yo zo silika opa alati yango ndenge nini mais azo sepela na ko lata kaliso ya mutu moko uti poto ya tombola mundele o lata kango est-ce que yebi ta dame na ye
place qui congolais ils ont boma biso yangwana faut tous la mitema malamu ya rola c'est pas oui tous habiter tous sungana ko puis pote comme ça nga pote biso to la rakuna to vu moi chance to kena na ba classe kuna et puis son ninga ah oui natanga natanga na Paris des cartes bande ko tout ba holandanga oui natanga ka qui dit baté donc ceux qui alinga beta yo to bundisa sala ke loko mabe za loko la awa te bo bandi ko swana oh yo na leki yo te kuna ko ya pena o leader amisi viens d'abord on va parler. Merci. Vous allez rendre ma yelle na niveau moko. Non. Abengo à l'aise, yaka to solo là. Tant que vous komaka na coin. Ndenge ba boaka qualité ya kanda. Na podium. On se retrouver. Du nouveau à Kinshasa. Jerry Mukuba de Londres met à votre disposition l'agence JMC pour tous vos travaux de construction. Aye kosunga bae banso bazana posa ya kotonga ndako kasi makoki ezali mukie. Na mbongo mukie atongeli yo ndako partout esengeli atonga akokende. Jerry Mukuba de Londres. Jerry Mukuba bila poussé. Jerry Mukuba Okotana kila makila zime. Jerry Mukuba José Kalala. Jerry Mukuba le jeune patron de Londres. Pour tout contact, plus 44 79 34 83 47 71. Plus 44 74 66 02 88 34. Jerry Mukuba Construction, Mosungi ya Bana Congo. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozanas House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Ozanas House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au plus 243 99 24 46 090 plus 243 82 25 27 31 ou encore au plus 61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozanas House. La page télévision, merci et bienvenue chez nous. Nalinga Bino Mingi, Kompe Bolinganga Mingi. Merci dans Zamboazo Salanga grâce, Léon Nalam qui pena en forme. Et ça linga pena bien. Merci en tout cas. Nabatonio soit soutenu na biso, ba Joe Mystique, ba Kassi, ba Papa Dior. Ba chancen bemba boze belé bo soutenir biso capable ndeni santé ndeni kuna ndeni mwana ndeni et ça la biso vraiment bien merci na mwana elaka HPR2 bolingo la taboy ndenga na lati kitoko boye allez boke pa HPR2 mwana elaka page na e comme HPR2 mwana elaka Joe Mystique chelanga numéro mwana elaka ton le mambo HPR2 joie lobby XXL 4XL ezate pona ye po mali les ali na ba ilanga o tindela
et ça la paie bien. Merci dans Paraloui, yem taille la biso HPR2. Magé Mikolo azomo na te. Merci na bato nyos pa soutenir biso. Kasi boutique pas doté ka boucle d'oreille. Nanati joking mais na cheka pour kasi tala bolingo na vraiment. Balata boina na boité mais nga na latika pour la promotion non. Kasi boutique oteka ba garantie au durable en Belgique. Fille moi bien bruit. Kasi monga. Oteka ba oyo et ça va garantir à vie et nous n'aura raté bébé raté so bolingi contact naie bozu numéro kasi boutique na sur George le numéro kasi bobengi de ma part bobi qui na sepela na boucle d'oreille à capache kasi tekelanga na sepela na mibimba oyo HPR2 tekelanga HPR2 ça pena bien attendez langa attend moi na bi hiver na poto hiver donc bola tande boé et pas HPR2 et ça la biso bientôt on a invité la biso des marques leader à Missy Jika yale la kaka la l'idée photo ça moi il rombo moi ndika mo avant kende et ça la bien mon fan na postara na ba page na postara partout l'idée a mis bienvenue chez nous à na capage télévision tout le monde on na musika olati bateni na ngaponga mombila lelo na pese ba pété hein boni et bienvenue na Kinshasa na leli donc très kitoko donc degré bayambelinga donc nandimaité mage balio chombo ouais na ki comprendre que venant tout quoi ba manka kinga trop donc senga pena kana atterrir après na remercier le sous capage télévision na moni plateau degré équipement donc pour bako maloko la yo ils ont bango temps na confirmer na tika plateau na défaut ils ont bango temps on dirait ça à la place aux alarmes ah na ibisa yo na boyo tanga so na ndo tanga ah ba bo teto yo kanaki non vraiment ce que toi na posande zula biso kande zabwe yakana ona mikili tika bo ouais au mona pena ke batu tout po côté kuna pena ba bisike zanango mais siège nde na moneli boy na niveau akini te ndeti ngapona koma na mfuna ke simba kisi so la simbi kisi de na koma boy mais na réalité boy ko zonga ba 7 ans 8 ans siko 7 ans 8 ans capage t'as l'écart voilà yo si au komikula peut-être que dia ko postuler au comme tato président de la RDC voilà on mouya ministre donc félicitations bravo merci en tout cas leader à Missy au banana on va peut-être banana tamo brief ya carré non pena ndenga kin pena bimate na bimana ngati ponga na la vérité na bimate dona moi carrière on a bunda na on a évité ces ba 8 mois to 7 ans nanga mona eba penate mais na ebike na fandi trop na vie na Adolphe que je salue mon papa non Pakaloui OK Pakaloui yo pas moi Pakaloui au moins na été yé mutu vena muta simba azwa pena leader en misto tambola kana eba tournage banini tout c'est Pakaloui bien après et yaki osala ke na moment zali na ba projet to sala ba biloko bando leka awa nzela mikile monani na kendaki après tant on a eko kende a délégué qui nga direct donc na longwe pa Pakaloui a tindinga pa ya Janify le franco de tous les artistes et comédiens il y a un mot bien Jani on a donc père Tikabo na profiter venant zo le sako ebele mon vieux Janify ouais na maman na biso balubi Elbrin ouais batakala basala na moi tindika chaka mais bateau na kuna na pena vie afongola mutema na kuta pe bandeko belé na kati ya groupe mais en tout cas vie ndenga zala na bandeko mususu na kati ya groupe na ndenga yamba kinga na nde afongola mutema en tout cas tindika kinga OK a boosta kinga pa ouais parce que idéologie on ça ba vidéo on a au channel YouTube zende ni mtapisa que conseil to mo yo ba etena pesa na makamunga mo non et comme un niveau ka vie ndenga lo baka tantôt to ke ba répétition to tourner mais à conseil à Kabiso en tout cas artiste faut y créer faut y créer oui côté nyoko côté le ko bimela wa po se sakabatu na fanda peka anande ba inspiration ya na un système a olela na monyango pe trop na niveau kina na mo pe na trop mutu na sala zo lela donc mais ba pe donc ngape na mérité pas mon monument attends en train attends en train de gouvernement sali mo bor mo ka tili hein et le leader a mis ça la peu bien yo oza mona base ngana njilo njilo ki mbantseke wana pena terrain nga OK siko na za bokena na ndenge ya yo mo e faut perso to famille te na bunda pena ndenge nga na bien pe oza na ba chéri pe bien moi ba chéri pe bien so bazape ba ida abiso ouais ba fongola nga pe oui ah oko gelinga oko gelinga pe ka bilingele la to lingana ka pona projet na ye na implice ye pa ye na implice to sangisi
Mais lelo comment on se opesi mobali ndeti mobali nazomonela yo tonde nini idéologie comment bon te moi ça peut s'emballer ngana kondanaka plus ba système wana on comprend o te so kabeli mobali to sali bote déjà mutazalaka victime na mabolingo zalaka mwasi parce que so kuté na mwasi wazo aider yo ndeti biso boye to mona ke mwasi fa fandia aider yo non faut que remercier pena basi ngana telemelaka ba comportement ezalaka moni mibale ba congolais ba finga basi ba kabila basi te na kata ba parler ba couple belé ba nyokwama donc yenenge zawana ya mona kaka ya za likolo donc mwasi akoloba te mwasi azana un moté donc ya mona kaka mwasi pondaise zoazemi bota et sili nango wana mais or j'ai si échangea moi si fait à quoi mémo fait à quoi aider fait à quoi souvent on a critères belé parce que bah non quoi belé bah comprendre il y a ce monde à kaka atelier yanké à mon de la moi si alors ça parce que moi si on peut aligner fait comme on a yé à cela n'a pas de sous-souté so ka monika ka moi si ma bé mais yé à cela et puis pour mon à kaka biso mbala ba congolais toi m'tia ma bé alingana na Nathalie ça ba mastane mais a déranger kana ba mastane kana qui m'aime ma baba si on a l'éli, on est leader à Missa Lelaka. Imaginez. Donc si on a un couple congolais, il y a un lobby, on a un kiti bon ma belle. Gouvernement voté moi loi moko boiza, bakanga mi bali. Au sel moi loko moi ma belle, boum, on mérité. OK, attends moi des enfants libre. Kasi yango na lobby pour toi na posa basi bazala libre. Vraiment. Bazala vraiment libre. Basuka kana ubota te toi pe na posa fe moi ça y est pas tindio père kenezo ngai yaka lamba salabu toi pe na souci non photo voter yango ekokota na parlement c'est ça na ndenga jeté bébé na lembi lamba fufu ausala ko wasala te point congolais ebika ke soke na kata parler na ndako akomi auti musala lié à matina mbeto sili nango c'est ça te toi na posa mambwana te na boni poto coalition mo mke boni mo ebele ya mindele na ndenga mozolo babo ezalo ko vendre la communauté la bisoté na ndenga mabete mundele to remercier bango makambo nyos to salaka to landaka bango to créer ngo liboso malgré basala buzoba mo na film so tala film na suka tala ba écrit belé bango ba kanisa biso to ko tala ngo place ko mundela gafa ya ngwana asali na film totali bien ata 1 heure de temps ko ba écrit wana et ko 13 minutes donc na mona ka sina na ngote ba longola na bango ngo oui, tu n'as pas le babena la bateau. Tu l'équipe va avoir mayele. Vraiment. Pour limiter, dès tout ça, on a quatre plateaux, les grands caméramans derrière, pas cannabis au Joe. Est-ce qu'on ça la bilo quoi? Et si matin, il y a Alexandre de tous loba, azuta ba écrit. T'as la mona mayele. Aux hommes, t'as la différence. Mais Mundela qui n'a pas souka. Et puis, à 13 minutes au 15. Azo Alexandre, non. Mundela gafa. Leader ami si toi que non moi qui t'ose évidemment ya bien aux hommes au timba la émission la néo santé na moni odi na tenia sika poni non système on a nango na ko mona sikoyo na comédie pena ba respect zate to respecter ba doyenté ba to pena ba sala misala to respecter bangote ndeti ngamoko pena lekana ka ba période moko boye parce que monika mo beza muki ko mo lekana devant mikolo banini or ya biloko moko ya ko telemila ya mabe so ngaso na landaka ba biloko wana mbele bimisanga te tant na kitaka na nazo respecter mikolo to basala musala nde ba fongolanga mutema batindikanga ngapena ba boostanga tous les artistes comédiens bazana na poto ngapena ba boostanga petit nango sa musala bien yakanan to fandi bo conseil créer loko mo to sala boto ngapena batindikanga suite grâce ya respect bande ko to za la respect donc leader a mis so bo monye boye o meka ko lekana ba doyen na mikolo basala bani na ye Kraka. Ya osana loko yo lobi wana kasi loko même sara dichesse kolo et c'est loko wana tikela théâtre na boy bat bazo lekana bat bazo bala na bat bazo lingana et même sara dichesse kolo mais yo pour lobi loko wana ke bat bazo lekana trop tu repères c'est raison de te repères c'est tort naïb sa yo président Mike la Duchesse que je sali na lila effort azaran makasi aza produit moko biso veto landa ba exemple na bango yeso ka lobaki makambu oyo ye alobaki de ezota la kara ye moko ayebi pourquoi alobaki yango ngana zo loba oyo ngana omona na oyo ezokomela nga donc c'est un peu ça ouais OK merci pour les qui ont oboino indica et ça il se fait bien au plus sur la citation la banane pour aussi non hein en tout cas na remercier déjà na mingi capage télévision bino tout boza awa na yo déjà un aux ala totonga ko fort na miki aux ala nano un simple
de 2 aux alaka kimia, de 3 au tchaka invité à l'aise, de 4 aux alana souci à mutu. Donc on benga oye bapena qui était comment oya tout non. Aux alana esprit moko ezaka pona poso. Mais wa bena mundele, na ndenga kati wa mundele. Na sala pena mundele na zwa ba crédibilité wana na otala ngosiko esprit oyo so atana ba na ba konzamboka na biso ba responsable ba mbila ba tutu ba zui yango au mona ke to avancer. Ya calme, ya bena très calme. Pona eko remarquer les sous yango na osenga pe na gouverneur de la ville na biso ya nazo senga pena na vie na eko remarquer que kuluna ya makasi parce qu'on nga na sali ba étude nyonso na koti par-ci par-là na eko remarquer ba komisa bombe officiel parce que ceux qui kuluna meli bombe atikali kaboy atati lobby moya botola mutu eloko ezate moya bundisa mutu ezate moya a bouger ezate place au tikeli place au ya okutela ye barbo pe ko lisara na yebisa yo ba condition ba utiliser ngo au moins que ville à Kinshasa to koma calme yami balé quand on senga na gouvernement na ko remarquer les sous que pourquoi na kati ya Congo loi wana ba votango na ebité na mona ngote pona nini bata maboma soka bandi liboma aza salité mandefu bizarre azotambola tanto makolongo na nini ba voter moi loi mutali boma za la pe moi propre akoya pe mission akepe musala azongi eza ba biloko fait kota faut sentir différence na ba mboka msusuti comment liboma moko français tala français qui toko ya classe très à l'aise mais azali boma mais ya biso a mone kaka olia ba bilo moi salité tala lingale belé donc français nyosa yekolaka kala abosani donc to senga biloko wana tout ekota omona bena ville ezala calme. OK donc quand le beli mamwana leader to sono image ya papa na biso kokodio kojo tshela biso no image wana et puis to zonga pona tout na question et pas leader amis au lobby si oroba est-ce que zo fanda obi oyebite bébé il faut que ma pembeni pendant eba T ba B et là ici beaucoup je peux voilà beaucoup mais oh non Dioko siko to monyo awa na Ipen côté ya terrain l'avenue Boulambemba. Vous en avez venu Boulambemba pemeni na terrain ba mona depuis lobby le 23 novembre le 24 le 24 novembre 2021 moi à bébé sur place. OK so komi so ba memio kuno 30 barbe lingwala OK to l'ex message hein place c'est pas numéro 1 en raï bala beaucoup le monsieur malade Azoka Bienté on doit l'encadrer on doit le récupérer l'encadrer il a beaucoup fait pour le pays au niveau théâtral Batu Oyo Baru pour encadrer cela le nécessaire voilà merci HPR de moi na Ilaka merci ba onyos balandi biso leader yeyo latisa et moi de Laka tala ebo paraloinda simi marambo et ça la vraiment bien o la taka ok na petit poto et ça la bien leader tout le monde image wana ya vient biso koko nge sala inga passe on dirait ministère de la culture a binimo ba comédien mboka na biso RTNC ma artiste ezate déjà ndenge zawana elo na osenga omoni musala oyo ndeti biso to yena biso sika bandeko tango sala musala ata ba receveur ata ba chauffeur ata otekaka matungulu ata na wenze musala nyonso sala ya mukeko yokela ngo sonité après ce ozo sala ngo pe lisusu luko bomba kata muke to tika ka charge te na ba konzi na banini ba vie ndenge bazana bango biso to akutu non ata ba kokote kareza mulai donc tant
tant que tous ça là nande tous na jeunesse boye te ba pe ko soigner pour na lobby na biso parce que ndenge za na vie na ndenge na ebeli biso to ba bantu na ndenge ki Congo pe na so to zongi na ndenge normal ceux qui vivent na famille na ndimite ba ko tike na etawana famille moko te ko permettre donc yango bande ko to bozu chance ya Hollanda capage télévision leader à Missi nde tous na plateau musalo to sala so zu 1 franc bombaka tala lobby lobby to suka lokola ba vie pété tozo critiquer te mais ça conseil après na ko zonga lisusu vie na état za nango total apé to condamner kaka bisika sala ka te to ba RTNC te nini te faut ko yebe bandaki ndenge nini tie comme na niveau wana parce que ndenga na monela ki vient na moni ya ça ne va pas on dirait venant moi tête hein on dirait moi et bouger mouké ce qu'il faut to yeba nini et salike akoma na niveau wana to condamner na biso te o ba konzi o ba nani ba chef akeo culturel oni non to condamner te total nanu yé moko nanu eza nini pour akoma na etawana après elo kana ko senga susu et tant que déjà vieux na ba makambo asali na mboka ba meka ko zoye ba kene na tana moi lié moko ba encadrer atambola te pour na image na crédibilité ya yé moko nanu to batela ye to lobika mwa vie koko mais ezape mwa bato ebele bazape na itawana na monde ya théâtre conseil o lobike ko bomba eza bien yo o gérant succès ndenge nini non et puis biso so aza vedette o azozwa parce que atabozu ya ebele za tata ya mukie yo za courage ndo lobike kemi kili efo perso o isa bato nyos ba Rolando ndenge nini mutu pe fois na kibomoto ya ko gérer no carrière na non ko gérer carrière na yo un déjà ndenge za na succès le ka mutute parce que na ngwe lowote basala bina succès bina lobby pena azali susute de deux profiter na succès wana tango zo zwango yeba ndenga ko garder ngo et puis ezala ka succès te ndeto sala musala o ezana dévolé oko sala ma mususu ya gratuit normal mususu pe ko memelo pe mbomu tango zo zwa pe yeba ko bomba tchana mupanzi po yango ndeko sunga o lobby ezala kaka te ke obani ba mo liboko esalo passe leki na capage télévision ate mama Olive talelanga makambo yo te et de bisoto et de maman côté wana mukepe maman za nango akene pe ko sunga ta ba orphelin yo peut-être ozana moi aspect oza moi bien olala resika bien na moi clim mais ba orphelin mo mutu mo azo galérer quelque part azana posé mususu mo muke o mama okene bimisa to aider bango mais rien n'empêche fait que mama pe abengi na yo apesi ata ya moi mai mais tala nanu yo moko nanu succès le kaote et puis respect songa na les respecter na ko le kapé ata bisikote o yambanga te po yo nanu déjà oza muta polémique te yo oyebi ba boyete yo za la ka droit oza tout droit OK to mona ki affiche mo ebima ki ya ça ipona Olympia si je me trompe pas to moni pe ba accusation ba makambu ya vena biso quadra Koffi Olomide et arena yo taki o raté ba faire école yo oza mutu pe o fandi quand même na terrain yango vi na bino pe ya ba artiste comédien ba artiste nyonso ils appellent na moi mbilinga mikolo okolo bani en tant que non mwana mboka et tant que mwana mboka déjà wana ba otangi baza ba icône na pesina nous mon vieux sai fiston aza trop fort tant na yaki ayambakinga ouais vieux aipsenga ka bilo mi balé secret musala oyo yeba wuchi wapi na bisiko zokende et puis kolembisate donc Luka vraiment au taillé parce que chemin eza moulayi tout ça les pelo mona vieux pe et meka pe ko bouger makasi place na mona ki kete musalo to sala na ina mboka oyo ba vieux ba yambinga ba pesinga na valeur et puis son azawa pe za grâce à ya vieux vieux ça y a contribué baba vieux pe na ba tikinga te donc a contribué makasi et là on a ko senga biso communauté congolaise to tika ko détruire ba artiste vraiment ceux qui artistes à sali moi et loko na yemoko ezake to ye la ende moi coup de pouce to tindikaye et salema mais to kitsa bangote na yoki oto tanga vie na biso Koffi Olomide quadra Koraman papa na Didi Stone mobali ya mama Alia na Cindy Leke Cindy Leke artiste na biso ya mboka ya makasi na ndenge moko na lela bango makasi moni musalo ba osala vraiment en tout cas de force tondi mabango makasi na mono seka makasi ni no bosani na bosani no bosani te muno beta libako na comprendre l'état a fait ça comédie te ngana sana na comédie donc yo soke suyo itali na moyo sikoyo vient na biso si makambo yake komela na ndenga poto et ça lenga très passe
siko vie omoni ba album ba vie ba obeta tango zo pesa titre album na yo sala keba po makambo na ka ba vie ba salaka na ba titre yango ekangaka bango ndeti titre ni vie Kofi Olomide kande na ucholo ba awa abeta album moko oyo ekanga pe mboka ezala makasi via kenda ko commettre o balobaka efrakata ememi yake ko simba bor ezanga kombo eme tala liko ba titre vient ndenge zawana eloko yo ememi etia ko ba justice yana ko ba titre ka ba biloko ya salaka oui ezelo na ba affaire d'état na ebisa yo ememi eti via ke tina monde arabe ke ko luka 13e apôtre ti va ko bundela ye na affaire d'état donc lelo siko vie eloko kangie les affaires d'état tina niveau poto donc ba titre quand va titre te kangi sivie parce que mekana aux la légende peut-être sous intervention aux alana pour sungavie ameka obima na bilo et là on sous te ezaka ba titre kaka ya mwana ya te kangi vie. Ok. Si on est balobaravé la biso bokechu azopesa ba lettre azosala bo pona yo et ça bokechu tu es abisomo ba artiste non na miche pe na kati vie déjà ndenge zawana azana confiance na mutu te mutu nyonso atelemila attends te kaka tomate vie aroya aotelemila yo o comprendre donc vie na ndenga réalité na ndenga mabete ndeti nga na comprendre na ngate vie alingi nini alukaka nini tina sikoyo ndeti nga na yebate na yebi na ngate na kibosoda atelemela keloko nyonso so ndeti nga na saboy mutu nyonso sozo sali kama mabenga pe na koya na telemeli yo oza comprendre naza na teni boyo oui na ko telemela mutu nyonso na osala comédie art makambu tu mais art na biso epekisa mi bete ko telemela mutu ozo sala makambu ya mabe. Ok. Vieux tangi kombo nga na éviter ti lelo alukaka nini na yoka ka ba injire na ba nini tout nga pe na éviter. Ok. Ah oui. Leader ami c'est toi qui est bien en tout cas la réponse non est vraiment très bien. Merci de la réalisation à Joe Mystique Mouteba. Joe, leader, bilan on a sur na YouTube ça réclamé. Photo de extrait. Rien. Ils ont réclamé. Na yebi kunde ba sala ngote. Tikabo. Na ko na monda ngo sikoyo. Yebi ndenge sala kate. Yo za boyo lela. Na evidé ezalaka te ti omoninga nde na kiti awa eza lisusu na promotion na nga bato bameka kokota par-ci par-là et puis na bato ebele mpe nazali na Congo babenganga donc yango na leki awa eza lokola ya Willy Musheni koda mboka ayebisanga abenganga apesanga peti na nga omoni yo na lela yo ya kosakana te mais nga mpona sunga yo yaka na mboka. Naza abengaki vieux fiston que je salue mon vieux fiston abengi vieux fiston oui abengi ngapé vieux fils abenganga lobi kete ndezana via zana makamoko mais en tout cas tokende na yamba pe lisusu déjà na côté maman Olive Lembe Kabila na yamba pe déjà ici babenganga bureau na éviter ces allées lukuta to bango pena na éviter na yoka kaka awa ndezana sokyo ye si okene pa mama na éviter so ba frappa ngai soki eza solo mama naza awa ça la kacha mboka et puis na bosani pete bureau mususu ebenganga ya maman na ngai ndeko na nga sala musala très bien Belle Vie télévision ba benganga pe te wana veneza solo muto abenganga isala Jérémy asa pe ndeko sala musala très bien que je salue maman Belle Vie ngayo na kacha mboka ate ndeko musala sala ka très kitoko so zalaki awa kaka melo sepeli ngayo na kacha tala mutu nyoso et puis na oze la prémission na rappeler numéro oye benganga moko na fanda lisusu boye papa na biso asala musala très bien pasteur Deniles que je salue abenganga t'es pas son bonheur pas ta caméra alanda ka télévision abenganga lisusu ke mon petit musala ozo sala ngafo ya olelelanga awa mais bien ngai en tout cas nga déjà nezana mutuka na zwakate nga na zwakate veste na zwate po côté na zalaka ezali bisike utaka biso neto kabaka ngo donc nga ntukeza ka enveloppe kwa beska mutuka zwate nga ntuka enveloppe te po vie na mona na ba image mutuka mo zala kuna alukela ngo mutu te apesa ngo collègue nanga aboya na ye na boy libabe ya yelanga na boy nga na zwaka enveloppe na yokaki akabaka pe
ba dollar ba enveloppe ngai enveloppe kaka po mboka nazalaka kumbere kwa sa avion te nzela na memelango ezate na tia na agence mutu kopesi nga peut-être na valeur à 2000 na agence oyoka 4000 okabelinga te olinginga te tina na bonini te aga agence a congolais te na ozwate donc en tout cas na ndenga mabete bate belé balakanga après lisusu na remercier lisusu Dauphin Bulamatadi ndeko yo asalaka musala très kitoko abenganga ya mbali belé a félicitaka nga apusaka nga donc en tout cas na remercier bandeko tout ye pa benga kinga foi monanga donc nga na otala te ke ote po na zalaka nango pa nga soko benga nga kaka na za na oya oluka yo et puis ça na moni 2 jours ba oyamba te nga mona oluka na luka moye mama di mama yebani bisika na ozwaye yebaniti na okendeko boy ça problème biso différence za bandeko bazana kina biso tout ça la comme ça la mokote mama za na posa seka mama za na posa za na biso nyonso mais pekisa mpete mama na biso balobi ya Félix Tshisekedi Fati Béton mama Denise mama kasi ba mama tozana bango wana bango ba benga te mais ngafe na ko benga te sora moni côté moko zo rumela na bengi côté mususu mama tozo sala musala so tozi ba moment confinement o leader a misi a sali a marqué a poussé to kolongola na mito ba congolais te na edana bata maladi mutu moko wazai na AVC a confinement mama musala oyo kati omona ngana zolela tina zolela oyo kamtalaka ko papa pozalaka na poto soza na Afrique meto edayo siko na yesikoyo na tiki makambu nyonso na ye dona za awa ezana ndeko moko tu na sepela ki aye alobi papa place zozala no kozonga kana ebisi jour na ozongo te na baxeli susu mo mikole salinga bien omona mutu na ndenga Congo aye ko tala yo a baxeli susu mo 2 jours te toko nandimiye azamubali à Sakanate. C'est vraiment. Leader, oye Kinshasa pe tozano awa tolobana no de tolobi na temps confinement et bimisio et sali ke ba vidéo no pe éclaté et que de musique et sali o penza bien makamboza vraiment ebele ya osala idéologie ebele mais ce qu'on va baloba ke na poto ezali okozano à l'aise talano ba kombo muso lingo o rapo batu bazé ebele na poto ezali cimetière pe ya ba artiste mais yo bimi kuna ndeni place bodo kaka esalinga pasi esalinga pasi omoni mboka oyo tozali ezana no mboka nanu so salite oliate faut que beta kayu eza pena cimetière te odinda te mais muta otala plus temps so ka le bien sali comédie peut-être à $20 to 20 euros mais soit que kayu à 1000 euros to 2000 donc c'est mieux que nanu kayu comédie après a commencer la ngona monine parce que ba soutien pena ezana ngote ba soutien za la ka la kaka nga pena na degré oyo ba la kanga ko mona nga boyete biso le reste a biso ba la rabino kuna pa ko degré ba la kanga ya ko sakana te mais tina lelo batango ba la kaka à part quand même na ko féliciter toi na ba mettre Turamboma les batam au mona rake a bengi yope a sungiyo a salisio bato bazé belé très ebelé tout ça na ba Juvenci toya per double o pena za na muke o azwaka ayepe a sungiyo to za fait lisusu na ba artiste comédien na biso o ya mawa ba vio ba sala musala ko ba duche kapanga que je sali wana c'est mon vieux c'est mon père to za la kana à tout moment o yo rapé petit na ngo sala musala kitoko so ka za na mo 10 euros akobenga yo ya katolia 10 euros nanga bakulu tunanga ba tozilo kwa ba vie nanga ba Ans Luzolo ba Mike la Duchesse oyo pedoza bébé ba Mike non ba bébé mais yo bébé coup de prématuré na za pena écart na bango ba kanto elongia fête wana nyonso bakulu tunanga basunganga pe ya samanate ya on tozongi le siko est-ce que protopé et affaiblissera pe quand lobi ki muto préférer ça na nous business que yango mais ezaka ke muto faza la pe ka déterminer le loro sala non poto différence ezaka kapo kindoki pene ezate kindoki ezate mais awa kindoki eza premier jour na yaki na lali maman moko azo pesa nga mikolo kuna monete na yaki soka confinement po awa na minute 23h faut ça na ba parler parce que mère ngo mikolo amona na te mais chaque butin ndeko ya musuniko na nenga ko ya pesa musuniko ya kolia mais ça fait quelques jours na monene souté moni poto kindoki ate bambasu ba bien koti kuna déjà
so pena moni mutu so moni se kaza na makambo na ye donc ye moko tout allait bien soto même pas un biku de koyoka ke yo sala ka boye yango ndesko elanda ye mais na réalité ki ndokeyate tozo vivre très bien sala musala na yo kende kayu o kende o kende ba voyage nyonso yo ko sala etali ata mutu te po mutu ko betla lisolo peut-être à l'équipe na ba voyage c'est ça yo peut-être ko yaka ka Congo ozo ka visa ya Congo kaka et suki ka wana mboka musu mais ya akendaka donc différence ya wana OK bon kapi musu pe ya poto bazali merci en tout cas na ba bazolanda biso na kanisi jazz kavulu na mona kala jazz vraiment ozo ka poto te jazz okapi ozo kapi ko de kuna to ndenge jazz beta tour merci na ba ono so bazolanda biso en tout cas tozana leader ya misi to solo na mouvement kitoko poser et là nini oyo ndenge oyo Congo différence ni osala entre comédie ya poto na ba comédien différence na moni bandeko bazana Congo awa ba osala musala makasi mais ba olela ngote OK donc différence ya wana ona moni mais na niveau à côté kuna ozomona ke muta bengisi yo à respecter ozupi moi cacha bien pour kuna muta ko bengisa ko peso pe ata 500 € te peut-être likolo akabel na yo na ndenga fair play mais awa siko po ndeko ba kabela yo 500 wana na eko kuta na makamu susu ezo salema awa très passe bandeko ebele pe bakoti banzela mabe fois kende aleka bazo souffrir ba galérer donc ozomona pour ba pese ka ke musu ya muke wana parce que moi avantage toi na moi différence peut-être biso nzambe mususu asungi biso moi avant bon ezana ngo retard te na bandeko mususu peut-être obimi moi avant après to moni moi ba différence pe ezali yango wana moni ke mais bandeko baza ba sala musala makasi aide ya muke soutien ya muke OK et le bien est très important par rapport ya kobima na kozana kati ya Kinshasa et belé ya ba jeune bazo tozo bula ka biso nyonso photo ke ka na Europe mais est-ce que mutu oyo asa déjà bilemba attaquer la poto a ko changer to mutu faut a déjà la vision de yo zalem so zaki déjà la vision OK kuno continuer ka vision na yo et ça courage to mboka pe changement mboka pe konta na vie mama kapashi au mode na mboka oso zala bilemba okomi kuna mutukutu atindi kote oke kayu pour déjà so lali na ndako mutu 1 mois ba beto lisolo ya futa parler donc yo mo pe na place ozalake obakete funa ke ne luka so ke ko lukate bongo na bomba o 2 mois 3 mois 4 mois ata a ozalaka bilemba kuno zonga mutu ozonga giga okende kop kimtia mabende za makasi awa na Congo parce que ça lokola bandeko mususu mona ndeko no mubali peut-être ba frère alati kaliso na yo zo silika opa lati yango ndenge nini mais azo sepela na ko lata kaliso ya mutu moko uti poto ya tombola mundele o alata kango est-ce que yebi ta dame na ye place ki congolais zo boma biso yango wana photo za la mitema malamu ya olata bandeko na biso oui tous habiter tous sungana ko tous sungana congolais aza trop ferme mama kapashi na ko kuta makamususu awa ndeko aza na cop ndeko moko abetela nga lisolo cop moko boeza alobi cop wana a leader amisi azane de ana mikili so bengi azwa 500 wana aroya arozwa te oye kuta lobi to benga yete po ya zala de ana mikili 500 wana nde esunga biso mutu ana lobi te soki yo za awa po leader amisi muta yebisaki yo biso to benga yo siko nana bi mutema mabe muto aboyo ya muto ana boyaki donc to zala mitema malamu kope ko ya fongolela ndeko nyonso fongola G papa mama neto za awa so benginga ata 1000 francs ça mbongo ti na nga okabelo 1000 francs kaka bo sali le côté hein et puis ndeko na nga moko comédien zo le bakete ya zala ka de akuna 500 abonga déjà na na yebi soki mutala na poto abonga hein bien na yeli na Congo noko no mtafutelinga to tata mwasi na yo yebi na zili yango ndenge nini na sali boye tika boye est-ce maman encore Air France combien kuna pas discuter te so ba bandi 1000 balongolo ata 20 te ba bia ya libaya yo te te na imambo na te nga ko voyager na ngote jamais okota na kati avion 1000 ayeko landa yo encore na kati Europe monsieur encore kuna so balinga kanga yo à l'aise bayaka pena madame Kapashi s'il vous plaît de temps ba tio kaka boye donc yo kuto boye te na malembe nyonso tele mioke
Et puis poto comme ça nga. Poto biso to la rakuna, to vu moi chance to kenape na ba classe kuna. Et puis son ninga. Ah oui, natanga. Ah, c'est bien. Natanga na Paris des cartes, bande ko tout ba holandanga. Oui, natanga ka. Qui dit baté. Donc ce qui a linga beta yo to bundisa sala ke loko mabe, za loko la awa te bo bandi ko swana. Oh yo na leki yo te. Kuna ko ya pena o leader a misi. Viens d'abord on va parler. Merci. Vous allez rendre ma yele na niveau moko. Non. Abengo à l'aise, yaka to solo là. Tant que vous komaka na coin. Ndenge ba boaka qualité ya kanda. Na podium. On s'est retrouvé sur escalier. Tika boy. Mutasala ngango mwana na ndenga âge na kid. Na kozala ta koko na ye. Ba bola moi déjà. Bana moi mike. Atunate. Oh mon vieux, abenga mon vieux. Abanganga. On peut parler s'il vous plaît. On a bien à respecter. Maman na bima na couloir boy. Baniata yo. Ité à Kanda. Maman, na se retrouve likolo. Kuna pe justice na pote zalaka. Yela bango preuve. Caméra zate. Na okelo nini. Oh, preuve zate? Nde abakanga mtu akose mtu kage ye mtachenga mbeli bakeno. Bakeno na pote zalaka te? Bango yabo la seulement preuve. Oh, preuve zate? Oh, ba beti na quoi? Preuve zate, so mtadinta. Ah, okende. Te, bisote. Ba tombolanga beno yoka pena na ganga. Lité ya Kanda. Et pas likondi. Pardon. On a mona lité ya bien. Ni ba tombolanga na réserve. Ba contrôlaka kota ko kwea. Mais la porte est solidaire hein. Kuna ba beta mpo ba côté là mtu te bataka na musika. Ena ndenge sawana. Soko côté li mutu wana. So dossier baliki ezongela yo. Tika boy. Maman, kuna témoignage. Kuna preuve na poto o preuve. Ce qui yo bimina nous témoin au samboy. Okosi. Mila nanda kuno chaque jour. Okosi. L'accent ma preuve. Yo mona kiti. Ce que yaka na preuve sikoyo. Preuve so que zate dossier ko ba. Maman. Na beta mana école. Nzoto mabibi na zongi na ndaku. Chéra zo tuna nini. Na pesi explication lo biote. Lobi mbila toke na mbila iloko liboso preuve nabite to kende kuna oh babeta ki mutu caméra zate bakanga bango te oh beta bi ya ofele eleki ka boy eleka ndenge na mboka preuve awa pe tozo luka ba système wana bake ko funda yo ba ila biso na preuve gouverneur de la ville bokom sa makambo wana bake ko funda yo boyela biso preuve wana batebele ba obima na ba ona prison mais maman makambo ndenge za wana okokende ka te baye kofunda ote ndenge to baye kokanga muto yo cameraman na bino kovo afilmaki biso bakotuna kaka preuve eza wapi soki eza te aza libéré oh aviolaki preuve oh preuve ezalako yela biso preuve ti témoin nani surtout viol yo mona wapi baviole yo pendant 4 ans ozalaki na Congo ofundi te ok na poto ok ko funda ote ba viola kanga 4 ans passés na ebité violango yo kaka mutu tala na biso mission na biso mboka azo subir o violer batu pendant 4 ans ba fundi ote mais ake poto ote ba viola kinga preuve za wapi. C'est ça. Mundele pas à la raison batin. Mundele za mayele. Et là ko nyonso osala, yela biso kaka preuve. Ce qui preuve za na ngote kita mata olali. OK, ndaki. Filmer bosa. Ezaka ka ndenga na zaboyi awa. Ezaka ndenga na za awa, ndenga na ye na za na Congo awa. Tant mama di mama kotuna. Est-ce que yo bande ko babengaka yo. Oza na preuve. Ce qui numéro un exacté. Na la lit. Na oyo mama bengi, na oyo bengi sila ki atana transport. Moi pose wali susu. Exacté. Moi ba fongela nga mutema. Musala to sola, to mérité, to zwa quand même. To sala musala makastala.
na ko remarquer loko moko na poto tozana ba psychologue makambo soki lekeli yo ba memi pas psychologue ako conseil yo abandi donc baso traite ba ya tina ndako mais na communauté congolaise surtout na Congo awa ba psychologue bazate siko awa izaka ke loko mozo aider comédie kaka mutezo sunga bandeko soka seki na ye ayoki bien c'est donc ça yango comédie oyo il faut emata finalement ndeti nga sobe na batieli nga ka ba moyen en jeu balongola na kipoto popoto ko pe ba na kenda na mona rangile ko malinga à part iPhone 13 nanzabala mo apembo na bisayo na teni wa ko pesa nga na Congo eloko di tsala na biso passe ndeko solingo sunga leader a misi WhatsApp eza o te to benga ki kapache numéro zo le KTT plus 33 66 20 22 00 donc na bandela plus 33 7 66 20 22 00 nazaka en ligne ernyoso soko moni ozwinga te bengelanga mama kapache ye aza l'écoute à tout moment soko bengi ye amemanga akoya kozwanga yebi ote mama kapache ye po azalaka na poto tozomona poto kabele 1000 eza muke po na ye 1000 nanga kabele ata 20 benganga tokoyana mama kapache moto de yana timbeli moto ya 1000 francs na déjà 20 $, il y en a combien? 40 000 francs. Tu as 1000 francs moto, 2 personnes 2000. Tu en as combien? 38 000. 38 000. Et c'est belé. Bana baoliate. Bana baolia. Donc en tout cas, ndeko na bino za a na kata mboka. OK. Bosunga ngape. Ezaka kate bozela ote, faut ba opérer nga mbongo ezozanga. Te. Ote, faut na kota radio te. Nazana nu makile zana nu bien. Et puis, si on fait ça, bon, on a bien. On a remarqué à peu moins cher. Voilà. Pas Juma. La petit tour. En dollars, en francs. En francs. Moins cher. Kakola. 12 000 francs. Donc, 50 000 au Bominga. On a 20 000 à Kisi. 30 000 à l'aise. Donc, on a bien eu. On a 4 mboka. Leader. En tout cas, Kapache déjà. Na remercier Makasi. Problème exact, na remercier déjà. Oyo, ils en ont automatique. Leader a mis si, na zana talent et belé. Makasi. Oyo, ils en ont kacha mutunanga, ba créativité est belé, mais soutien des athées. Soutien des athées. Ils en ont ndenga poto, ils en ont ndenga awa, ba lakana bango nga kaka. Attendez na zaboya mutu pe benginga alobiote projet moko ezali. Yaka au projet ngo soke simbi ezana 12 000 $. Na calculer 12 000 na kotika na Congo ata 2 ans. Na fani na ngana. Na komi kuna yebisinga kete na 12 000 wana yo fondi ma ba condition. Condition oya liboso oyo biso pona to zoyo nanu folie sa biso nanu ata mwa 2000 pona to peso cop. Na tali siko na ndenga Congo na futa nanu 2000 pona zo 12 000. 12 000 ans, projet nan bandimité. C'est ça. Donc, on a moniqué qui congolais, toi, bah, mité, maman, belle, à Saganate. Vous avez la copa 12 000, on a 2000, na finana, nous na financé, après copé koya. Donc, tout ça la mité en malam. Pour, n'a pas remarqué que m'bas sur la cherté. Pour nga so salingango. Au boaka. M'bas venait à 12 $. T'as la quantité en bas. Partout. Autant de la tole au poêlé. Namté à ma bête. Donc tout ça la venait m'té à malam. En tout cas, na remercier Ebele, Kapache. Après nazo recommandé les sous bande qu'on a vu sur artistes et comédiens. Plateau est très quitté au Koboya Ebele. Kapache a yambaka na mutu nyonso. Ata ote kaka tomate. Yango yebsenga. Yaka na yo ba oyamba yo. Et yambaka mutu tout. En tout cas, na remercier Makasi. Bata obwaka na tout a tolo kaka ya Willy Musheni Koda Mboka. Ngai soko lakinga na ozonga potote sans que na mona yo. Si. Pasteur Denis. Papa na biso. Basali sanga ta 14 vidéos na ndenga poto. Ah pe lisito sali. Na kulutu nanga, vie nanga, artiste mboka, Fisto Sai. To sali vidéo Abeda Chou.
sunga osakana te Makasi. siko biso siko po sunga ezosenga nini te papa naza na kati ya mboka na tuti tolo makasi ya Willy pona omona ndire vi na ngezo bonga na sima wana so na raté ya Willy mama di mama memi charge nga kande na mona kaka ndenge na mona tamta kweyo mama di mama ngana yaka na nga sans rendez-vous soki bakobwaka nga lokola ndeko na nga lite ya kanda na podium mame nazala na poto nabenga ndeko na bindeko yebisanga kaka okota radio toto maseyo ezosenga combien ndeko akokoloba te akoka koloba te pasi douleur na suka nango lisusu prison. En tout cas, ndeko fa sambela ke belé, asambela ke belé. En tout cas, on a remercié ba artistes et comédiens nyonso na ndenga Congo. Eza nango l'état pekisa na humour te nyonso na lobby awa, eza nango humour. Yo ce qui blessé yo etali nango kayo. Ata toke ko samba. Place na ozila na avion, na place na ko kimela. Omo de nga wapi, pona salaka wate. Na ozonga na nzela maite, na nzela trente, na ozope biste. Minute muke. Bon, on a comme à Paris. Ko finga on a. Solo kangisanga, yaka bala moko. Pour ce qu'on raté nga, vous savez. Tika boy. Na beno ke na Tour Eiffel. Mindele tout ba témoin. Ndé na sabo là-haut. Na remercier en tout cas bande ko nyonso ba yambinga très kitoko na ndenga Congo ba artiste et comédien tout. Ba yambio kitoko penza. Na ba artiste musicien muto yamba ingeza héritier Watanabe, wana déjà Gogan, wana pena mutu nanga déjà. Donc aza yaya na musala, aza yaya na makamunyoso oba mona nzela, en tout cas yamba kinga tina nandako nanzela te nanzela te ayambanga pe na kacha ndako ayambinga to sololi ande koloko yekine moi ya mukepe yango yo eloko esalenga pasi ko bima kaka nazo bima na porta wata ba maître oyaya bisa to kotsaki yo mama enveloppe wata enveloppe panzani ka wana tika boy en tout cas place na ko mona Congo. Et puis, what attend obima, ba mettre on a le mais bateau yo pesi, ba ngoti va passer la kapananga. De ba frapper. Po, tant ba koti singa bateau na monaki, azaki mbinga. Siko, tant na obima, ba kaka leader a mis bisonné kotoyo, obima kitoko, à l'aise encadrement. Bisota nabi mais muto akanga kinga kotsenga na kata yaki mbinga mais ndeni oyo aza mukuse na bibo ekufelite na fongola enveloppe mo muke tant na opesa kaka wata yoki sango abima libanda mais ba frapper yo tellement mutema malamu wata baksenga lisusu mo muke en tout cas nazali nazana na mboka oya mboka nanga na boma mutute et puis oyo sanga fete ke zonga donc na mona oyo bolim sawa ndeko po na mone longia mutu moko aza awa ndeko na ngali te akanda asala musala très bien ngana o raisonner kana ba événement du passé o ekomela ye do yango mutu choqué nga mo muke mais en tout cas na ndenge ya mboka oyo nakendaki na mall moko première classe premier mall na komi kuna bandeko bayambaki nga likunzi protège ba osala musala kitoko bayambi nga na entrée si na ba fan sakinga et puis sécurité assurée. Donc on a aussi un appel na yabubu leader amisi azana mboka ngapi na mona yete na mona ye na yoka kana sango na pe bubulu na mona ko nazana kacha ki batu nyonso wana to yoka na mona bango ba musicien mboka pe na mona bango na mona bango mutabengi sakinga me na rataki nazalaki mo occupé muke fabricas abengi sakinga en tout cas nazwa ki tenter moi kobima bimezalaki na rataki en tout cas désolé nazali nazafena na okende sikote. Merci leader Amisi, merci la présence dans la Capage télévision, merci na Joe Mystique Muteba tchela leader numéro na yakin na poto ba contacter soko zu leader te obenginga pour ce qui tozu comédie na sur et salut biso bien. En tout cas merci d'avoir honnête pour soutenir yé azawana a sexarabiso anytime.
bayibaki echombote ezali kaka mwa gag mo basalaki aza na téléphone na ye aza na makambo na ye nyonso. Merci na balandi biso bo partager bo aimer bo commenter mes missions na biso bo kele ko s'abonner la page no eza leader à Miss officiel nyonso kaka ya mwana. OK. Pona ko kabwana biso kande toloba mikolo toza na système ndeko. Ceux qui passent les qui ont la vie comme bomate, zala patient. Un jour au kufa no kaka. Mais zalande na patience parce que ba mama kapache ceux qui a mi bomaka série wana tala lelo. C'est ça. Ceux qui lité à kanda mi bomaka ba série wana tala lelo gaz. C'est ceux qui fatigue beto mi bomaka. Na linga comme président de la République. Ceux qui mama di mama mi bomaka mais le ba vie na biso na ndenga zo sunga biso. Ya bubuli yondela soka mi bomaka siko likunzi protège balinga batelengana ndenge nini na héritier Watanabe soka mi bomaka soka mi bomaka na lingaka yembela biso. Je suis désolé na problème nini, je suis désolé. Soki confie le mida mi bomaka mbele lelo nana lingaka de samba na justice na poto. Ce qui papa na biso Félix Oazé kwa mibomaka alinga ke de kobeta na poto ndenge nini. Ce qui bina filé a mibomaka vina ye mbele lelo na linga ka yembe la biso banze moneni koteza oyebi na rotuna nana linga ka yemba banzengo lokola ya boye. Ce qui a fisto saisa mibomaka mbele lelo nani ngatambusa nani ata yo moko. Donc, zala patient, na vie, okufa no kaka. Mais, patienter, malembe, toko makaka. En tout cas, ceux qui n'ont pas mi bomaka, vie nanga. C'est ça, mon amputo. Mama kapache, na lingana suka ndenge nini. Merci, bye. Maman, rival génie. Maman zala bopeto mwana pe azala na bopeto na ye. Touro eza 2021 ba âge nyonso na mam elie ba basket ba sondage de 0 à 10 kosala na lombangu boya awa na mam nyonso ezali. Mama bomisa bana po ya ngonde bokasi ya baparents. Chez MAM, pour une tenue tendance de saison qui donnera le ton à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado, dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 99 25 124. Avez-vous besoin d'une entreprise générale du bâtiment pour vos projets de construction ou de rénovation? L'entreprise Luku Beni Daniel Service Construite SARL du jeune entrepreneur Daniel Chidibi est là pour répondre convenablement à toutes vos attentes. Elle est spécialisée dans la construction des maisons individuelles, des bâtiments collectifs, industriels et publics. Luku Beni Daniel Service Construite SARL, c'est aussi plusieurs autres services, notamment l'étude et la réalisation des projets de construction, la maçonnerie, le bétonnage, la finition, le plafonnage, le carrelage, la charpente métallique et en bois, l'aménagement de l'intérieur et de l'extérieur, la vente et achat des terrains, appartements et matériel de construction. Luku Beni Daniel Service Construite SARL met également à votre disposition un service de formation en DAO, dessin assisté par ordinateur et autres.
installé à Kinshasa au sein de l'immeuble Beautour, local 33, commune de Lagombe. Écrivez-nous à l'adresse email danielchidibi@gmail.com ou appelez-nous au plus 243 85 12 52 330. Lougou Béni Daniel Service Construct SARL, une nouvelle génération des professionnels du bâtiment à votre écoute. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozanas House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Ozanas House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au plus 243 99 24 46 090 plus 243 82 25 27 31 ou encore au plus 61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozanas House. Papa, Oredezo yango. Est-ce que biloko yango seyaki? Koko te les awad. Mbote na biso? Mbote? Mama kapash. Yo pozawa. Ah na Oredezo. Na conteneur. Na conteneur makaro ya chantier. Ba ebisinga sérieux zawa makasi hein. Ezapi na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te Oredezo ezapi na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nandaku na yo. Baye kotike la yo. Bino moko boyoki. Soki omoni na famille bozalaka na batama bebi loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotike la yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany-sur-Orge. Maman Kapage, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Kapage TV. Kapage TV.